Vraiment, en tout cas, félicitations. Il y a aussi une différence entre Ndoulis et Messi. Ndoulis, c'est pas dans le Yenget. Ici, c'est ça, tu peux concevoir un métier. Ndoulis, c'est dans le Yenget, tout le monde va parvenir dans le domaine. Il y a peu de musiciens, il y a trop de Ndoulistes. Il y a eu des histoires. Comment 12 Tali. Comment vous les gérez? Comment ils gèrent ça? Moi, je ne gère pas des 12. Est-ce que vous avez les mailles? Vous avez tout multiplié. On va y en 12, on multiplie. On va 24, 26, dès que changera. Ok. Donc, j'attends à ça l'album 12. 12. Voilà. Comment on a fait? Est-ce que déjà on avait en tout cas, ce qu'on a vu tout le monde a dit, c'est que na kosi. Il y en avait une fois, la première fois tout le monde après 2 ans, je dirais, il y a 3 ans. Tokutana qui na café na Africa Queen na Gombe. Okay. J'étais avec un grand frère à moi. Jolie le Sakiva Naza pilote. Pilote il y a service air. Et puis papi Kakola Koya, ça y est, c'est game mignon aye. Tu vas dire ça mogo et puis 20 n'est pas Koya. C'est 20 à Libanda. Ali, moi je ne via Betio 27. Dene ubangela ke kotiana makana. OK, ne voda on via Betio 27. Ça ça arrive jamais à Roberto 27. C'est que pas vu tokende à Beto 27 ndeni. Ni to solo epinavier. Mais na beta kana matelo ga irata kana matelo. La beta vie matelo fait bisinga ke. Via albani. Pesa ni pembo to solo bisinga après na petit na longola ngata mo ndiki za kaka. So abosani ke tolaki na petit frère nanga za pe awa za na Lille Michel Emokib za ina simavie. So ngata no solo na discuter na Seguin na ça ina papi Kakol. Et puis on zela mukena pe so sko. Yo sko ibisa petit nanga. Ibisa tiki na akende. Yemo ka keto. Atoni nga evite ke wale. Petit frère. OK, boda tsoneza ezolo beloni. Bouli nous allons. Bon, 15 février. Ça date moko ya bien déjà fêter na botu. Abinde kuna net ko tokendo sanza si. Tokendo sanza auto milaki. Kuna to sanza si. Donc le 15, j'invite tout le monde. La Sengi-Pena Congolais surtout partout que vous êtes, vous allez en bonne santé. Nous allons prêter bien, vous allez en santé à bien. Ok. Vous se déplacer juste assez que au Mati na Paris Grand Arena. Donc je vous invite tous. J'espère que dès dans des vivants pour Zalawana pour atabo moninga te mengana ça. Nengana comme on a place on a mono solo lango eti présence numéro. Est-ce que toi c'est beau? Nengewera à la saki message to invitation à la télévision le wiki ils a fait si ya bana maison mais toi c'est là bino bana maison mais na kati. Bon moni ngana lobaka boye toza ebele. Yana tchena au pluriel bana. Toza ebele. Bonsoir chez vous, bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent de partout. Merci à vous, très chers fidèles et téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, vous qui êtes branchés en train de suivre de votre Patrick Massidi, ainsi que le monsieur Le Goudjoubo. Les Goudjoubo, comme vous le savez tous, nous parlons que de là. Et nous voici dans cet exercer ce petit métier qui est la culture. Professionnel, il y a média, et surtout, na professionnel, oyo basalaka musique, bangonde basalaka biso. Lobi to lobé la culture autrement to propager information na bango to lobé la bango to analyser. Aujourd'hui dans bongo ngamokote je suis pas seul, je suis accompagné avec l'artiste musicien et renommé bourré de talent to loba Oazana Zal du savoir nakata domaine nae qui est la musique Azana droite nanga, il s'appelle comme ça et Boalotin Pavarotti à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir monsieur Patrick Massoudi et puis bonsoir à tous nos internautes qui nous regardent dans ce net moment. Et je vous dis meilleure vie à tout le monde, bonne année à tout le monde, santé et puis la paix, surtout chez nous à l'est du pays. Voilà. Bonne année. Merci, bonne année. Année Kitoko, année Ebandi, déjà janvier, le 17, le 19, le 19. Déjà, analyse ça d'abord l'année passée. Bilan na yo, bilan ya ba musicien, bilan ya culture na biso ko salango comment?
Ouais, mais bilan, il y a la musique congolaise en soi, et ça quand même une apothéose. Et ça quand même positif. Ok. Oui, yanga moko, je suis bilan nanga eleki, zaki na un peu assourdi. Ok. Donc, nazaki pendant na salate. D'accord. Nazaki ko sala mamona no sala, mais cette année, to bandi pendant musala ngone fezala. Koti ba studio déjà. Déjà, to bandi déjà. Kota la culture, batubele balobaki musique na biso kitaki na se, musique na biso musique ivoirienne ezwaki yango, musique nigérien edominaki. Lelo koloba nini sur ça? Est-ce que baza toujours dans même vous savez, moni c'est comme si notre musique est reléguée à second niveau parce que moni quand vous prestez na ba scène internationale, c'est tout à fait normal. Vous allez quand même bokita mo moki bien ka ça ba effort parce que bato ba sala rabiso, bato ba créer biso, bato ba fabriquer biso, bato ba pousser biso, ba mentor na biso baza public. Donc nos compatriotes d'ici, tout ba public ya awa, africain ya awa. Et ça qui boit ba pesa biso mo moke mu Congo. Voilà, c'est tout à fait normal que na compétition tous ala quitté na scène tous ala quitté. C'est tout à fait normal que baloba ke ba frères nigériens, ivoiriens, bazwa ki mo moke mo avance, mo longueur d'avance. D'accord. Mais ba yebi ke biso ndete oza ba chef makama ba bête de scène, c'est nous. Mais la live surtout. Voilà, bête de scène eza pena biso na musique pena ya Afrique. Na concert live eza pena ba congolais. Mais tant que makambango bakolo mboka bakolo biso tu benga ba combattant parce que tout le monde est combattant mais na façon mutuna mutana façon na osala combat à la manière ni non c'est là. Voilà donc bandeko na biso ba combattant tant ba fungoli kaka barrière tu vois que monique mamango comme qui indépendant tu comme ko zonga na surtout na sika na biso mais faut qu'on se le dise pendant 12 ans quand même zaki quand même c'était ouf tout le banine ya ebo loba musique ezongi musique ici ezonga déjà musique ezonga surtout le binani azong sang surtout biselon yo en gros musique ici ezonga parce que ba grand ténor ne sont presque à musique ba beti déjà na scène ba grande scène ya Europe. D'accord. Donc c'est tout à fait normal, il y a quelqu'un qui a commencé, il y a toujours quelqu'un qui a suivi ce qui mutumo ka beti et que ba toso ba beti de cette musique ezongi te. Comme il y a plusieurs musiciens ils allaient faire battre na biso ya Braza ya Roga qui était là, Fer était là, Fallait était là, Héritier était là, Fabregas, le roi de la forêt, je dirais peut-être il mutu bosso fungoli na fondaki qu'il à Londres. À Londres. Ouais. Donc musique ezongi il y a vient na biso Redi Amisi tout ça. Donc en soi musique ezongi parce que enchaînement est salemi. D'accord. Voilà donc musique ezongi pour bakolo bato bakota la musique nde bazongi si yango. Voilà. Ça veut dire pour Naya et Boto retenir que ya et bois le biso musique ça mutu te individu te nem tazongi siango mais aki batutu bino nyonso artiste bo militaire qui sur ça et zongi. Donc bato yo basiaki barrière, batomboli barrière. C'est toujours qu'il y a toujours une personne qui commence et ça neti match beti mais match continue, match muso continue dans le stade. C'est-à-dire que match zongi te. Il faut régulier donc succession il y a continuité il y a match les baba non match na stade et zongi enfin pour ne pas tuer ma fils comprendre de place nazali to comprendre ya beau merci nayo bienvenue ngoi na sima caméra ya belo tout la tinde timon ndenge moko nga pe na compétition ya télépathie parce que on dirait tout ça là moi mais non en fait nga izaka nga pe na kamwe na kuti nga ka se ngo changer ngapina ça là fort na changer mais bon bienvenue ngoi est-ce que tout ce monde en a biso bien quand même mais bon nga mona ngo ndele za télépathie nga penser na la taboé mais ça sali que na kuti oza ba faire nga pe faire pe za kini mo ya paix vers les appels au mobo et ça la moi bien quoi écologique mélanger vita na imana il y a problème là na équipe aux équipe ga ba na comme na équipe pena za muta imana imanien aux imanien imanien en soi donc imanien motema pembe imana voilà, merci d'avoir déconnu sur Barota Bisso, merci na Alain Salambi, merci na Rémi Bola, merci na Platini Loueto, l'honorable Platini Loueto Topesio, Bamboteza, et ben Mbotebele place aux Ali, Mutazo Sunga jeunesse et jeunesse c'est toujours l'espoir que lobby Platini Loueto, c'est Loueto Rosale la Bisso quelque chose. Et beau, tout le monde va concert hein, tout le bana 2024 ans. Nayo, ya beau
analyste, c'était, il faut qu'on se le dise. Parce que les gens vont croire que je suis un analyste musical. Non, on peut essayer d'analyser un tout peu, mais je ne suis pas analyste. Vous appelez observateur, il y a Moussala Oyo Salara. Je suis acteur. Voilà. Mais vous appelez observateur. J'observe mes collègues. Voilà. Parce qu'on ne peut jamais avancer sur le Talibaningate. Oui, mais Lula peut y bien. Oui, Lula y a haine. Moi, ma tête kaka. Bon, naza mona matete de natif, mais naza mona Congo. Mona matete de natif. Pourquoi il a tout le monde ma tête? On a un verbe à côté de bino. On dirait. Verbe banana lingwala. Et banana lingwala fait de matete succédant à partir à vient abisso est grave l'homme à Adidas Arena. Adidas Arena baloki ya ebo de la chapelle. C'est là qui on Adidas. En tout cas, ngape nazaki na moi moni na kina moi cop. Na libota faut survivre quoi. OK. Na moi cop comme invitation ya liboso to cela qui va répéter encore de mon quand on y a qui reporter ngape nazaki moi cop na qui viennent pour petit pour survivre. On a qui cop oncle. OK. Comprendre. Surtout la famille. Mais oui bika non mais nous c'est ça kamakasi. Na ba noka lokangate. Atika ngaka mpifo mais alokangate et puis na kolongola kutu chapeau. Pe à son âme, papa na biso edingwe moto na ngenge voilà uti kotika biso papa edi wana pena papa de parce que amukolo même papa wa botinga na âge donc papa na biso ya matete donc premier na kobenga premier star ya matete. D'accord. Premier star ya matete na baleki ne ba sibolit ba belé à niveau ya sport et puis akoma ipe cinéaste ça tourna ipe ba film ba pièce théâtrale auto tika biso et puis encore mais très sincère condoléances na libota ya vient dans ces cas parce que c'est uta kotika biso na longo le chapeau pour nango parce que baba grand frère oyo okuti na monde ya musique et puis je représente na réitérer encore ba condoléances na famille ya Bongongo Blaise et ya famille ya BCBG na famille ya Bongongo Blaise autrement dit Sege Maniata natif à matete otika biso na vient nga Alempela na nga Chaku biso ba na présente mes condoléances et puis masananga Kanza na présente mes condoléances et puis plan Wenge musique à Mubimba BCBG na plan Wenge parce qu'il y a banda qui déjà na 4x4 voilà donc na pesi ba na présenter mes condoléances et puis na Zaiko Langa Kolomboka donc l'un de plus grands animateurs il y a ba mentor donc ba kaluji tout ba succéda ba tout ba lobeso ba brigade ba seleyo autotika biso vie Doudou Adoula donc on a présenté encore mes condoléances na famille naie biologique et puis na famille Zaiko Langa. Voilà Yaibo merci vraiment na ndenge o meki ko kanisa na page noire elekela ki bino na famille na bino ya ba na eloko na bungi bosani oko rappelenga na sile non il y a aussi Christian Kimbokuso ah oui Dakumuda papa Bokilo bao bayebi OK papa Bokilo Christian pasteur Dakumuda OK sala pe babitango fort Aposo Magic batebele ba Fabrigas bazape ba mission baleka pa na ye donc paix à son âme ye aza komaki déjà moto na Nzambe mais to koyemba balinda jour yango to koyemba tout parce que eza ba œuvre yo yatika ouais voilà yatiki voilà ya atikeli biso biso oyembele yango. Merci beaucoup Yaibo po na page noire yango lokwa ndeti nde balobaka photo sauter des pieds joints ya kokende kana kati ya matanga parce que ezalaki o etushaki bino d'abord kotala yo moko matanga ndeni se déroulé na kini okoloba nini na famille wana wenge na ndenge matanga o to moni déjà bakundi ya Sege Mino analyse nini ya yo moko observation nini osalaki na kata matanga wana message nango par rapport ya bato baotala yo pozalaki eloko na matanga ya Sege parce que Sege azaki quand même quelqu'un qui n'avait pas sur le plan soit qui n'a pas libanda et c'est en plus c'était mon aîné il y a commune ngana bon ba yebi ngana bengeka ya Blaise voilà donc banana bomona si bani déjà na ba benga ya Blaise wana pe bato bele ba yo comprendre comme Blaise wana bimi na matanga bato tout ba yebi ata soko tuni ba mon ami et frère Nono Fuji yebi ngana bando bengeka ya Blaise odu ba chuda
babeta kuna ndo bengeka bongo parce que aza bato bandaki musala ngo avant biso to bien que age ngo zaki nango to ba 10 000 km quoi. OK. Voilà donc organisation ya kitoko respect zalaki et puis en plus esali lokola esangisi bato esangisi clan Wenge esangisi donc esangisi ba Wenge nyonso tout ezaki représenté esangisi pe ba mélomane pe na ba fanatique ya ba groupe ebele ya ba orchestre ebele na ba ya ba genre ebele ya musique. OK. Et puis vraiment félicitations na ba organisateur poka mo ya mona raté aussi les salles magasima na ye pasi kande et ngoto ba ngana tinga lo ba ke président koza na photo mais fitile na photo te eza na vidéo te pour mona ngote comprendre donc quand même azaki honoré à sa juste valeur bien que tout ça quand prêtre qui quand même azaki honoré na ba valeur oyo sengaki azala honoré. Comment maintenant dans mon epena place oyo azalaki na mitema ya batu place oyo patron na ye vie na ye JB Mpiana papa chéri atiaki na mutema place oyo ba collègue na ye ya orchestre na bango BCB batiaki na mutema et puis place oyo ba collègue ne batteur batiaki na mutema voilà organisation zaki niveau par niveau et puis et moni symbole ba batteur basalaki ba ko yamba et puis na ba caisse claire na ba batterie avant franchement c'est quelle innovation vraiment Papi Kakol merci pour na quand même organisation azaki passe na yo donc mama drummer tout ba Arnaud Madrouma ba drummer tout Obama na drum ba drummer tout ba Cambodge il est Cambodge vraiment pourquoi félicitations merci et puis la biso Al Capone na bato ya Paris Bruxelles vraiment félicitations à innovation biso na meja peut chanter sur akufuta musuko ya mpe na tarmac ba chepeta micro guitare ba yembe ata mais ba vraiment félicitations na ba batteur nyonso ya Congo na organisation na bino bo ape na bato boule bo ape na ba musicien mais bandoliste te vraiment en tout cas félicitations. Il y a aussi une différence entre ndoliste et musicien. Ndoliste ba tolo yengete musicien za mutu bena zo concevoir métier na yebian ndoliste mutu tolo yenge ba tout mo ba parvenir na domaine quoi. Il y a peu de musiciens, il y a trop d'endolistes. Il y a classe comme il passe au soir la technique comme moi belé na yo. Maintenant il y a kota na monde no mamuke. L'ancien de Wenge comment comment on a deux esprits de Wenge. Excusez-moi parce que vous avez dernier il y a là tout ouais Mikolo tout ça donc regardez donc souvent on dit tout c'est ça il très normal que un peu va comprendre biso en tout cas bienvenue le réalisateur à comprendre il y a Papi Chinarambo Kapo na biso to pesi mbote pesa zali merci na yo Kapo merci na bandeko tu ba kota la biso yaibo tozongi na kati tozongi olinga pena lokwa yo sape moko ya wingi OK yango ya bien ya voilà eloko ngo oyo to pesa biso posa ko soliso ba na bino ya wingi yana na kati wana balobi ebele na kati batali matanga organisation félicitations ya batali ba président ba ex président na bino félicitations na bango mibale wera jibe voir jibe na wera kovanda place moko événement le kana ndenge lekeli wana félicitations na bango mibale surtout na maîtrise oyo bazalaki na bango des leaders des esprits oyo wana bato bayebaka côté charisme na côté spiritu félicitations na bango mais na kati il y a eu des histoires comment vous gérez 12 batali comment vous les gérez? Comment ils gèrent ça? Moi, je ne gère pas des 12. Parce que vous avez les mains, il y a. Vous avez ce que tu as tout multiplié. Il y en a 12, comment multiplier? Augmenter comment 24, comment 26, dès que changera. Ok. Donc, déjà, Tata, a ça l'album 12. 12. Voilà. Comment on a blessé Boula? Na matanga kopesa wera mbote te pona et enseignant nini bino ba leki botala ka bango na télé. En fait ce sont quand même nos aînés
baza bato va porter quand même exemple devant les caméras, peut-être bakoki ko éviter certains comportements. Mais en tout cas, nga pe namoni tango Blaise Bula ya quitté, namoni pe tango Wera ya quitté. Namoni kaka bavandi. Ce ne sont que des choses de rumeurs qui courent de gauche à droite. Je ne sais pas condamner, je ne sais pas accuser qui a tort, qui n'a pas. Ce sont des amis, ce sont des frères. C'est dans la famille, il y a famille mon côté où ils ont quoi, qu'ils ont problème. D'accord. Il y a toujours, quand on dit que quand il y a des amis, assume que demain tu auras des problèmes, tu auras des conflits, il y aura des couacs. Quand tu as des frères, il y aura un frère et vous allez ici et qui n'a pas raté. OK. Mais ils ont la compte, on a héritage, ils ont un héritage. Monsieur a le droit de naissance, monsieur a le droit de naissance. Tu comprends? Donc, je ne vais pas trop commenter sur ça. Ce sont des frères. Je sais que en tant que badilt, comme na bana o bazami kolo, comme na bakoko, je dirais, bayebi ko c'est géré. Je ne vais pas encore mettre beaucoup du piment dans la plaie. Comprendre? Ce qui est vrai, je ne sais qui condamner. So ba vina condamner faiblesse. Mais na mayele na nga na moni baza bandeko. Ba kobongisa kaka mais o ba bebaneli. To ba pesa na lambo tete, to ba pesa na kité. Moi je ne sais rien, je ne sais ni d'Adam ni de Ève. Je sais que bazo ba tozo prenait biso amour, ba prenait biso exemple. Je ne sais pas les accuser et je ne les condamne pas. Naïbi que ma problème na famille zangati, ils resteront toujours des frères. Bazaka ba frère. On dit ba bakaka. Ata mo be balande ko, monde ko no mo yoka na kate. Ande ko na nga mais to yoka na kate. Bataka bandeko mais basoyoka na ndete. Voilà. Bataka bandeko. Bandeko ba yoka na kate. Il y a eu deux événements na kati matanga. Il y a eu événement moko ezalaki côté négatif na musu ezalaki côté positif. Comment on a fait rigola? Na ninga na toute la question non. Tango bozalaka après bokabwana ba président. Comment on a son président na bino et ça la bino. Parce que yo posa musicien. Bon. Est-ce que déjà bana bokabwana Vincent monona? En tout cas, ce qu'on a vu tout le monde a dit c'est que na kosi. Gana Vincent to kutana une fois, la première fois tout le monde après 2 ans je dirais, il y a 3 ans. Tokutana ki na café na Africa Queen na Gombe. Okay. J'étais avec un grand frère à moi, Jolie le Sakiva Naza pilote il y a service air. Et puis papi Kakola Koya, ça y est, c'est game mignon aye, to vandi mesa moko et puis Vincent n'est pas Koya. Parce que Vincent a libanda. Tali, au moins que ne bebe via betio 27. Ndeni ubangela ke kotiana makala. OK, ne boda so via betio 27. Ça il s'arrive jamais à beto 27. C'est que pas vi o tokende a beto 27 ndeni. To bimi to solo epina vie. Mais na beta kane matelo ka irata kane matolo. Na beta vie matolo fa ibisinga ke. O vie alwani. To pesa ni pembo to solo bisinga na president na nga petit na o longola ngata mwa ndiki za kaka. So abosani ke to laki na petit frère na nga za pe awa za na Lille, Michel Emokip. Zaki na sima vie. So ngata no solo na discuter na Seguin, na ça ina papi Kakol. Et puis ngo zela mukena ope sosko. Yo ska ibisa petit nga. Ibisa tiki na akende. Yemo ka keto. Atoni nga ayebite ke wale. Nga petit frère. OK. Donc après temps ke nazoya na beta ka tour na boulevard. Abisa vie na biki okena ote zala calme nazoya. Abia bon. C'est qui sanga. OK. Abia vie. Ma mener aussi la thé. OK. Donc après de seconde fois to kutala ki ezaki na répétition na ye. OK. To recevoir qui invitation qui to beta tout to na ngai Adjani héritier. To yembi pe abino so boza na tambo ya kaza mouvement na bino sur la toute dernière donc deux fois to kutana ki puis aki dernière fois to kutana ki. Comment na ye est-ce qu'on a pas ce que pour ce que faire 20 ans après bon je ne sais pas que 20 ans bon communication ni no mona bakutana na avion bakuta naka moni ndeto zana ntino bazile kunde 20 ans na linga ba petit na effort mais oyebika ba mauvaise langue na ba entourage ba comme ça ma moninge komaka 20 ans na linga atala pena question atala pena ba TV atala pena ke azana ba soda. OK. Donc so abike no dent guerre ce qui guerre na ba guerre ya est maison mère ne faut ebunda ngombe twana ba soda baza na poto. Poto kaka te na Afrique na Afrique na poto. Ça tala pena je mes soldats mes commandos. C'est toi qui ba rangers.
commando bazalaki infanterie bazali na kata maison mère tu pe nous alaki Rangers mutu moko na ebité ba faveur ozwaka ngo ndenge ngana tina nga mission oyo bayebiki bakenda okokende ta mosu yo moko kana munduki osali mission osilisi mpe ozongi sompana donc na armée ezaka mwa mambebele quoi donc soki babikende oti soki neti armée eza nde maison mère donc toke pena bunaganda tokoti tatata mpe makambo mpe elali eventi oyo natalaka pena bapetine na lisu wana donc ezalaka esengo mpona caméra bango bakutanaka na bango déjà d'accord esengo ya caméra mais bakutana na bango bakutana déjà basala vol 2 fois 3 fois ensemble bakutana na bango mais na circonstance ya matanga quelque part mpe soki monaka ke baribe ekende gauche ekende droite esala yango mpe mabe te parce que ona kati na bango balinganaka na kati na biso ata toatake tomeki mwa kotrebiche survient soni azaka papa na yo moko biologique je ne pense pas que mwana mpe azanga kobongela papa azanga est ce que yo ozo adopter système oyo balobaka ke oyo mwana na nga na musique bon na musique eza biologique te mone na processus biologique bato mosusu babetela biso lisolo te mwana na musique azalaka te akoki kozala tu kompe akokozala te eza balangage nakobenga ngo yango encadrement na bapesi yo ta mosusu basavoir mosusu okomi nango on est peut-être chanteur mais on n'a pas tous les atouts on apprend à la vie c'est l'apprentissage de chaque instant et l'expérience de l'autre te rend peut-être plus fort au monde a plus loin donc l'expérience à Weranson et randa biso tozali en quelque sorte moi qu'on m'appelle Moana ou pas Moana, ce qui m'importe que Weranson a participé dans ma carrière, il a fait quelque chose dans ma vie et moi aussi j'ai donné quelque chose de ce que j'avais ou je et pas naïe surtout tu as présent on a passé mais tu as présent parce que je peux encore couper ça lelo. Voilà. Donc le plus important ils s'aiment ils ont nango kaka ndenge ezalaka mwana pe ezalaka pe filmer na ko na ye lingo bateke père wana longo père na bino to grand frère wana longo grand frère na yo voilà mais sengo ya caméra et sengo ya public mais bango déjà bakutana na bango je tiens à saluer exaucer to pesio bo théâtre Rebin Salambi Remi Bola to pesi bino bambo théâtre tonton Geno tonton et tous les parisiens to pesi bino bambo théâtre yaibo tozotala TV na biso kaka tokende yango kaka malema dantema doucement sirement surtout yo pozalaki mwa militaire okendaka guerre moko boye kasi yango tolateka na ndenge bunaga ngana omona ndeti yo oza tennis kuna olinga na yo bateni na yo eza ya camp adverse toka nazolinga teni no yanga na yo yo eza camp adverse to yanga eza camp de toute façon nga naza neti ino boza presse biso toa bamusicien toaka camp moko wana toza tobunda bien tobunda kote bien to dépendre ekolo yebo ozalaki moko ya bamusicien oyo maison mère atilaka espoir makasi bref atindaka poto ya yo moko exception pena mission impossible bato bakimaka ake na ye mpe ozwaki mpe deja lupemba ozalaki mpe deja na mwa babase no matete mpe deja yebaki surtout obligé basilver wanani bazali bacristobal basilver wanani bakaleb mabiala badidi dinzila Pôle emploi et puis bacristobal bandaku donc ça dit bateji mpaka bazalaki bamasana bapepesemba ndeleza ntoko ça dit que équipe ezaki monene toujours mais bon vision na ngai ezaki l'art pour l'art komona lelo bamisien nde bazokima na orchestre pa na yo ezolobani parce vision na bango esuki wana vision na bango ezana ya bato so bakoka kobundisa nzala te ils ont peur peut-être de la famine qui fait rage en Afrique, dans notre pays, la pauvreté, tu vois. Mosusu amonaki abatama na nzeta poto ataza abongi na ete me bato bamonaka neti azaka bien. Et par contre sous la chaleur de Kinshasa aussi so na ba nerf solide tu craques. Mosusu vision ezaka yaka poto so comme na poto et puis un point très cop na ye évité. Mosusu atali famille eza tellement pauvre et excité que ntala nde tozali tala place olalaka. Et puis mutuso atie vision na ye limitango pe atikali mutuso ezaka orchestre yango moko etie mal à l'aise trop pourtant amoni akomi na poto peut-être pour na orchestre pe mamebele ya mabele kaka on peut te faire ridicule bako humilier yo bako diminuer na bandenge belé
quand on a opportunité on a vu que ah la loi ezalaka mutu akozongisa o na kraka azate kaka pa ye moko seres to gendarme bato mosusu bakimaka mpona komeme biso tozalaki na vision ya kokende kozonga et ce qui fait na art to na musique osala carrière ezalaka fo kendaka zongaka lelo mpe ya eboa ozonga to kotikala déjà position na nga j'ai déjà rencontré Lisa non connais non j'ai déjà rencontré Lisa donc très bientôt là je suis au pays tu le sais très bien j'ai rencontré Lisa donc songani na sepela na côté au français vani makasi donc oui takota reçu na français ozolinga ozonga na français na biso non les français on a appris ça à l'école et puis à la maison voilà et bon simple que tu es na bato ebele bayebi ke eboa lotela bango mwana mokongo moko boye alobaka mingi te mama bikolo ekoti soka tozokotisa nyonso kasi yango ezomemanga na tudo questionngwau place aza osepela te ale mayele mpe na ngai ale mbambi na Goma et puis Maliro na Goma apesi bino bameilleur v baosepela te comprendre question tolinga totuna yo eza question moko mpenza peut-être bato te batuni yo déjà depuis année oyo ebandi première émission mpe depuis année ebandi même année passée ndeti moto tatuna yebo bato ebele bayeba te bamonaka eboa lote na poto il s'avère que eboa ayaka na orchestre na poto non, il y a plus de 6 personnes à poto j'aime pas parler de ça je parle pas de ça je dis ni mot il s'avère que ya ebo ayaka na 6 personnes na poto mais oloba te napesi mbote na vie nanga parce que tu bayombe oyebi lisolo ngo ne ezalaki napesi mbote na masa nanga to sendombele Didier Douma qui a mis la main dans la pâte aussi et napesi encore merci na colonel Emile et puis voilà Kogelo Roadjil et ayebi donc ndenge mabe te vie na ngai Garou tout puissant maître Garou bango tayebi masolo na masa nanga de les antoko donc tolobela ngo te tolobela ngo te mais topesaka moi ta précision quand même oui mais on peut même pas trop parler parce que poudre de scampette et salema donc biso toza bato déjà ceux qui déjà likambo esalemi on enterre donc puis batongo pe baza na wana bamboka mosusu bakima na bango basala ba vie na bango donc poudre de scampette déjà na premier atterrissage yango na lobela yango te parce que je n'ai pas été gagnant mais ça la nga esengo ke bato ba gagnant nango OK ça la nga bien but ezalaka nini boyaki ndule en tout cas to sala mambo to fallait to sala to beti to kira na 2 semaines à Paris et puis 2 semaines de l'autre côté et puis toke cop on a Vienne ndenge ezalaka pour des scampettes nga na yaki na vol mosusu bamasi bana mai baye na vol mosusu babeti pour des scampettes mais on enterre là bango on abeta yango te parce que baza mpe bato basala mwa ebele mpona nga donc voilà ko bonne chance place bazalaki bamusicien effectif ya orchestre to ozwaki on enterre ça mais nga nalinga na tuna mwa précision ka mwa moke to frodonner ka mwa moke tourner ma page comment ça bino toi tourner page balola page zo bino toi kato les page gas blora tone hein eza mabete voilà le 15 février batutu bakota la biso merci Nabino le 15 février Grand Paris le roi est de retour et to remettre un peu to solo lango na ya ebo azala moko ya ba musicien ya une musique à maison mère o acha ba empreinte ya to benga ngo digital to ya 4K acha ba empreinte mo ya 4K na kati ya maison mère wana ya ebo date wana ezo lobelo ni bul ni nous allons le 15 février eza date moko ya bien déjà ba mourir fêter na botu abende kuna net ko tokendo sanza siko tokendo sanza auto mirage kuna to sanza siko donc le 15 j'invite tout le monde na sengi pe na ba congolais surtout partout que vous êtes vous allez en bonne santé nzamba prêter bino vous en santé ya bien beaucoup se déplacer juste assez que beaucoup mati na Paris Grand Arena. Donc, je vous invite tous. J'espère que Dieu dans Dieu vivant,
tokozala wana pour ete image pa koya na bato na ye donc bote image hein ouais akoya na bato mama bana na Kinshasa akoya aya na bato ok donc nayebi ke passé Chaliba akolongwa pe de Birmingham donc on invite tout le monde vient nanga Kulpa di Kunchi depuis Londres ya kutazanga raté et puis vient nanga tous peuple ya Mbetolo ya maman Meline Zembape à Rosala je crois mon frère nanga Alain Vomuka Mogrosso à Rosala donc on invite quand même tout le monde à Belgique pour inviter ba Mao Tchetchoum Claudio Mwaka Jires Peugeot, mon ami papa d'Isquoire. Jires Peugeot. Mao Tchetchoum, Eric. Akenda Belgique. Comment ça va Paris, Belgique. Mais Akenda Benane Belgique. Libotan des Arakuna. Ok, merci. Base comme Akuna. On va créer polémique. Papa d'Isquoire. Eric Kifa. Eric Kifa n'a pas son mot. Massa tout bazan à Belgique. Vient nanga Chiba sur Tarmac. Kichumbombo. Kikaspey Jomodango. Fizé Chibasu. Donc, ça la mobilisation. Na soit de toi, na Nadège tout là. Pichou, Massananga, Apocalypse Tamba. Et na Sambolonga tout. Pour déplacer. Na Ndenge Sengeli. Pour le 15. Ata bon moninga te mengana za. Nenga na koma non na place on. Na mono solo lango. Ndeti présence numéro. Est-ce que toi c'est la présence ya Ibo? À lansaki message to invitation à télévision lobi ki eza fête ya bana maison mais to c'est là bino bana maison mais na kati bon moni ngana lobaka boye toza ebele yana tchena au pluriel bana toza ebele il faut quand même par respect so ba comprendre nga si ba koki ko comprendre nga je suis pas, c'est pas aussi, il y a pas de problème. Je voudrais quand même mettre en ordre mon boye donné. Ok. Aux endroits au Koloba. Mais la sens que parce que Batbaleki est belé. Déjà aujourd'hui le roi de la forêt a zappé na ba musicien oyo. Bazo accompagner na carrière naé je sikoyo. Donc bazappé na besoin bazala paix satisfait bazala base pas prendre un peu peut-être la plupart il y a la grande partie la grande part il y a gâteau. Il y a viande. Okay. Parce que Bango va continuer toujours au pouce à chariot. Et donc, il fait ça quand même dans moi ordre moro donné pour que et ça là que tout ce qui arrosa là et satisfaire public tout. On le bat ordre. Ordre aux autres l'intervention dans la génération. OK. Dans la génération va faire génération na biso ba ebolotin génération. Et tout ça tout tangi bango génération to ko zata ba 40 ans dans na France. OK. Donc, vous êtes le côté de guitariste, côté de chanteur, côté de animateur, côté de danseur, côté de danseuse. Donc, tout le monde qui est péteur de chant, il y a Batou, qui fait ça hors de mots pour quand même peu représentation, il y a spectacle qui nous allons bien. Et quand cela ne tient, ceux qui n'ont zaté, bah, ils qui n'ont zalaki. Il y a bondé tout ça dans moi communication, moi double étage. Non, double étage, en fait, tout ça est belé. Vous avez belé, donc ça veut dire. C'est la mission précision et ce n'est pas que tout le monde, pour le roi de la forêt, qu'il faut tout le monde azalaka na scène. C'est ce que je fais. Au Bengabat, au Yebisabat Baya. Peut-être que c'est plus important que présence. Parce que si je fais déplacer 20 personnes, bah, qui ponga na lobaki 30, 40, 100, 200, 300 personnes qui pour na lobaki. C'est plus important que peut-être scène. Ngata na zate vo na ezala. Vocal na ezala. Voilà ezala. Ben oui, ezala ko. Ezala comment? Ben mes œuvres vont être interprétées. Mutumo va interpréter va interpréter. Donc je ne veux pas être mais interpréter nga. Est-ce qu'il y a une invitation te? Invitation c'est-à-dire Koloba ordre ni de masquer communication. Est-ce qu'il y a beau aux en a besoin ba honorer bino par invitation? Mais si c'est parce que tout ça est belé hein. Ce soit ba bika pesa mutu 10 minutes, ba pesa mutu 10 minutes, 5 minutes et scène il est comme 2 heures de temps. On va ordre pour ndenge et que ça la organiser. Parce que tout le monde peut se déplacer vaille qui ngoulou ba après embrouiller scène à battre même si concert à battre. OK. Donc j'aimerais quand même mes alra même ba organisateur ba golf kizolo bazana ba ma Claudine Kinwa ba tout ba Emma Sonangol ba tout ba Dr Pichu Musungu et Serge Nabiso
Junior Katakata 2 fois maître, ya Makofi, na ya Mutu, na ya donc na ya on est Toge. On appelle ça ba meilleur V place Fazali. Donc ba mekana ko placer makambango. O ba tout temps ba ya pas à la paix respecter na ba juste valeur na bango. OK. Moi ba nini wana parce que okobenga batutu ba ye mais banda nzembo ni bosa na répéter banda quand ezalaka et c'est pour quand. Est-ce que vous exigez caché? Mais là on va opesa ngati o sala ke sisa ba premier na za nango mais fêter ensemble que ce soit bien na fête to ba bien na fête il faut kaka ba ça bon. Eza fête ba lobiti. Bien que ba foot vient sonner. Azana droit foot ba petit na biso na ba master na biso tout ba utakine. Baza na besoin nango. Parce que faut bazonga na kini ba dondwa. Comprendre? Mais moi so ba pesinga mbongo na boya te mais so ba pesi mbongo te na mona ngo rien. OK. OK? So ba pesinga mbongo na boya te parce que mutu a na besoin mbongo. Mais so ba pesi pété eza gravité. Comprendre? Eza gravité parce que salaire ya mokolo moko et aussi sanango parce ya inane te. Vous comprenez? Donc voilà. Et bon. Est-ce que vous appelez ba contact ba ninga mususu? Oyo ko bozo solo là. Comme na orchestre le ba tete de batikala na orchestre wana mutu na tika kaka eza ona zana contact CG et c'est donc de manager donc Pichu Musungu et puis vient à biso papi Kakol et puis go le reste moi ça ta Kakol pour tout monde peut Kakol ça la moi communication na manière na ye na Odile Manzaka oazo je fais moi poto moi mikolo est-ce que vous avez contacté pe to osa contacté naza contacté directement et pas ya CG et Katakata Junior Katakata na manager directeur de marketing Pichu docteur Pichu Musungu mamba bengyo bato babenga kinga wala abakozala bango bato babenga kinga po ba prévenir nga ba ye ba position na ngai. Okay. C'est que na kozana contrat na ko déplacer ou pas na bi que jusque là na pesibino jusque là na pesibino batala nanga. Fait dire na tete le ce soir le bala la baluki momke. Ina jusque là na pesibino batala nanga parce que ça ina batala kasi prestation nanga. Ah donc kozala. Mais donc kozala. Soki déjà ye mokonzi ya orchestre wana donc so fait nso naza te mokonzi ya orchestre wana Junior Katakata na biso ada 2 fois maître alataka Toge mais na likofi mpe ezali. OK. Comprendre? Soki déjà na ko prêter bino quoi on a précisé bien que je vais vous prêter mes talents. Eza net kana difficile bango nini ti. Je vais vous prêter mes talents donc naza prêt. Là c'est la rabino. Naza prêt. Naza pressé te mais naza prêt. Ozong singa na position. Pour la réponse na ndoluka. Voilà, na ba nyonso ba otala biso merci na bino précision ya ebo alobeli biso que akozala bongo na Grand Paris c'est 15 février Grand Paris Egoinda donc bozala ebele bato bolingaka maison mère le vieux phénomène akozala est-ce que na bino na poto t'as contacté aussi ba master na bino ba ndeko na bino ba musicien t'as contacté c'est le to solo là qui encore est-ce que c'est le bozolo ba nini on parle pas de ça moi c'est il y a charge na ngate c'est le déjà doyen nanga il y a charge na bango d'accord charge ya charge na ngate mais on parle de makam na biso mususu ya musika sika auto benga ngape je crois lelo pour me dire que très bientôt là on dirait ba cha place pour na ba répétition bon ça va voir ceux qui va recontacter nga problème ezate ya déplique to solo laka déplique ba mission to solo laka obo solo laka pour na makambo maison mère ya no makambo maison mère te mais to solo laka ya concert pour na concert ya concert to solo ngo kana musika sika na bato akini na so na mission mongo te ya awa makambo wana obeti solo te ke apaka musika sika na ba dirigeant orchestre na kine bato na solo nango. Donc depuis awa nazawa je crois même ba mission bazé belé ba cappuccino ba roya cappuccino ba leboga ba roya azaki contacté ba je crois ils en administration mobimba ça pour ça et ba kene bazana la Belgique ba Belgique ba roya
Roi Davakoto déjà prêt pour la révolution. Norolias. Oya. Olivada prêt pour la révolution. Ah oui, peut-être sur la mingi. C'est mon jeune frère, mon ami. Il y en a des plus que bah jeune frère nanga ba master nanga. OK. Donc bango to solo rapena na pesi Nicoletta na pesi ba mbote place aux ali toi aux suba kenzo wana ndito zwaka. Donc na bi ke musika sika za mo quand même mémoire ensembleur ya moi moké ya bateau baza na Paris. Peut-être que ya kozala si akosalango. Donc je crois maintenant bosani suna nango za na bazalaga. Brigade je crois kozala. Je crois. Sauf imprévu. Je crois. Mais bon, tu n'es pas tu vas rigueur, tu as été pour moi, tu vas rejoindre copie, il y a 10 000 là, ça, ou après tout, ça va aussi aux besoins des familles à moto. Est-ce que Banda Bolungwa, Banda Yo Lungwa, tu sais, déjà, où est Yemoko, ata, na divers, bengata, Benga, ata bo solo la santé, kotuna. Donc, petit na ye, to yo benga ye pas yo. Bon, peut-être, ma belle mokonde, kokosa nde mutu ezaka copie na ngate. Yo le bele soka vérité. Tu ngas ko komela 20 sonne na koma, yo na komaka plus na ba occasion plus tamsu ya ba bon anniversaire, et puis ya ba meilleur V, et puis peut-être soit un événement moko bo na komi na encourager na tomboli appel na bengi na benga 20 sonne tele puis na longwa. Mais c'est du vrai. Mais ko benga entourage ba papi ko ba de tout benga na biso. Voilà, il est beau. Yeah, beau. Merci Nabino Labiso. Merci à toi, mon ami, mon frère Junior Botas, na Belgique, Topesio Théâtre, Valdez Juliamba, depuis 44, plus 44, Topesio Théâtre, et 001. Patrick Benira, je te dis bonsoir à toi. Et merci Nabandeko, Sobakota Labiso. Yeah, beau. Tebeli mon po vani motro a poto na bisongo na vani to bomo zongsanga avana nda kwa mutu tozongiso pe na moi toto causer tozongiso pe na tozongiso moi trotter tozongiso trotter to péter mais au moins tozolinga toyebisa yo na poto na biso ozwi pe déjà makolo vandi oyebi no pe potango bongo na yebaki yango te omesani no pe na potango bongo na yebaka yango te komi pe citoyen awa pe fake news tozoloba ngo bien okomi pe mwana ya awa pe déjà citoyen awa pe tozosolola ngo entre nous bato ebele bazelaki ola makambo ebele bato ebele bazelaki ya ebo achela biso mwa date moko koto bato ebele bazelaki ata mwa single moko ya ebo. Je te dis quand même merci de m'avoir relancé sur ça. En fait, moi je ne fais pas des lèvres à la fois. Je marche on a ça là parce que je peux me focaliser suivre 2 lèvres 3 lèvres à la fois 3 chemins à la fois on rater peu tout donc nazaki na ba ambition musu nazaki na ngunam na sala eloko ona na kitilaki na Orly on a quitté na Charles de Gaulle na Orly Orly ça remplace ba noble oui na kitaki na Orly na mamofona sala comme j'ai gagné Lisa, je vais rentrer très bientôt avec Lisa à Kinshasa. Maintenant, là, on a bandi préparation, il y a 3 titres au faux, moko, et puis on a remixé 4h30, il y a Oignon sur la salle à la maison, mais comme pour pourri, quoi. Tu vois? Mamadou na salle à la maison, mais quand on sait les calquina, Michel Emoki, Gelor Wadjil, CG Teddy Masala, Patrick Fouilly, notre cordon Junior Chobo, le Cruvin, et tout le monde qui s'est sur 4h30. Non, mais Tobisango, ils allaient plus marquant. Tout ça, on est pour pourri pour revivre encore. La technique au Mongo est côté ici. Et moi, savoir, aujourd'hui, après grand prêtre Weranson, moi, va savoir, monsieur, to côté. Na ba rencontre on to sai na to côtoyer aux alamoko quoi ba musicien o ba to beta concert cassette n'était comme le roi mapa na Kinshasa ba cassette était comme ba cassette nganga ezaka ngai na kulutu na ngai pe regola na kulutu na ngai ajani tu vois na baba na mususu ba utaka gauche droite tu vois au mona ba cassette nango était comme ba cassette mususu na mona na kino kenda pays moko kutango esala la Firer
Et na bato ebele batali awa ntongo tikali yo moko ndeti kasi nini ezozanga ndeti kobimisa eloko mobwe non etekama en fait yo moko nini ezozanga il faut toujours bino bato ba presse il faut encourager ces gens qui ont osé oser eza déjà débit ya kogagner même si ozwi baentente na yo ekomi na place nango te mais déjà tu as osé quelque chose donc tu es dans la voie tu vois que ezaka ba bon parleur olobaka kaka mais ata nomeka te donc il faut toujours nga namekaki te mais natiaki faute d'encore ya bamoyen ezalaki mpenza colossal te mpona promotion et on est na équipe nanga tokomaki na place faut tokoma te parce que faut se dire que non nga na riseki bamona bimisi 7 titres mais pendant que batante bamoyen kosala promotion na tozalaki nango te qu'on se le dise omi s'autoproduisaki yo moko oui nga moko producteur donc tokomaki na batante nango te banzembo ekufi te totala banzembo to ebimi tomonaka ke ngo banzembo tosalaki eza na mode d'avance eza déjà na ba 5 ans d'avance donc ekufi te nzembo ekufaka kaka soki ebimi te nde ekufi mais soki déjà ebimi tokoki okokomisa ngo te bakobenga ngo nini nyama yango babengaka ye nani renaître de ses cendres phénix okofaire renaître donc banzembo okozwa ngo mpe okomisa ngo phénix tu vois et renaître encore de nouveau epesali mpe makambo nango fureur nango donc bato bo en vouloir biso te bino bato kokoma je sais que mosala na nga yango oyo oyebi nga mpona yango mais kodécourage nga esala nga mabe te mais koencourage nga esala yango encore plus mieux parce que on est en train toujours de oser donc bato oyo tout baose esimbi bonne chance à eux mais plusieurs vie eza éternel recommencement éternel eza apprentissage à chaque jour kokwea na kotelema so okwei libela nde mabe otelemi sala biso bien boye message bien mpona bajeune oyo bazosala bazoose donc bacontinue toujours koose tozongi na yo ya bato mosusu batali oyo bayoka ozobenga fere vie na nga fere so ozobenga vie na nga jani bato ebele baotala so batali babi ondire na misiki oyaki mwa toa obeta mwa kala bato bakamoka so bamoni obengi vie na nga fere oni bacalendrier na bandako na biso echange te pa bamama biso na batata na biso bacalendrier echange te okompa non réponse yango na kaka soki obengi voilà donc na bacalendrier na bandako na biso echange te pa batata na biso na bamama na biso echange te to na bafamille na biso echange te eza nango te ke non obimi yuma to okomi so nini eza nde bongo eloko eza bongo tika eza nango bongo ekolongolo mapeka te mapapu te bayaya faci batikele bayaya faci baleki ne batikalaka baleki na ye bongo te apesi masa na nga PDG Miguel Tshisekedi Lumbala Miguel Tshisekedi mon ami le neveu de ye moko et puis nabosani te Bob Mboba la canne du chef yo yebi Bob Mbole topesi yo mbote ya trop Bob Mboba la canne du chef Bob Mbole bah c'est solo tozala ba Bob pourquoi tu veux faire toko boki Bob ngape na Bob na ngati ngape na pesi petite sœur na mo la parisienne Nzete Moindo na pesi Niclette Bosila Nzete Moindo mbote Nzete Moindo Niclette Bosila na pesi ba mbote belé et puis na je salue la belle de belle qui habite Birmingham Pasi Shaliba Yatinda Stantania Pasi Shaliba wana aza tantine ya tante ya bienvenue boy Yatinda Stantania pas aussitôt demandé aussitôt demandé aussitôt fait en tout cas on a passé ba meilleure vie grâce à Zali donc voilà quoi voilà merci d'abord de connaître sur votre télévision yebo batebeli bazela opéa bamona yo ya Julius Clézes pona tuna question nga bena yo kata ke Julius Clézes ya ebele ya bato batala bamona vraie chanson moko beta na Afrique du Sud bazela ko continuité ezala na
ligne wana bapesa pena Ane chance na ligne wana soki namoni yo nde namonaka mokili nyonso tu ekomaka ya ngai mosika na ngai nde okotisi basusi bamigraine na vi na nga o ngai oyo lotin ngai oyo ebwalo ngai oyo lotin ngai oyo ebwalo ozala te mosika na nga bébé. Voilà. Voilà tout ça qui est Victor B. Donc, Aza Sud, Aza 25% congolais, okay. 75% sud-africain. 25 nabiso. 25 nabiso. Aza pas coco. On a Est. Voilà. On a Est. Okay. Donc, ça, on a Afrique du Sud. Et puis, l'Afrique du Sud, qui très bien. En fait, on a fait coach dans Mikolo yo. On a fait Freddy, coach Freddy. Aza coach dans la musique. On a fait Bambo Tebele. Freddy da Costa. On a fait Bambo Tebele. En fait, tout ça la rumba, mais tout ça la pena ou tout calculé. La musique est changée. La musique est changée. Do et jango do ré rongore est changé parce que tempo nandene. Tempo. Non mais tempo. Moi trop amoureuse. Pour les nana on est allé. Tanga kasi. Sotali ba mede ba tozolo ba tubaki totali nzembo ya fere nini visa et lembisi tempo ça ba peut-être yembaka eza na nzembo sufu pesa moi chagrin sufu pesa plaisir sufu pesa sensualité nzembo sufu za la érotique ils ba changer ba nini tu vois changer ba étape on a tout OK comprendre ezala bongo sikokanisa te ke no nzembo nyonso oyembi album oh chéri tu sais que vois non ozali chéri nanga nalingaka yo nazotransmettre esengo ezokende na morphologie na tout ça eza art comprendre olingi nzambe te docteur Silver voilà na batutu o bakotala biso ezaka baétape wana tout etiaki nzembo eza na bavive nango okende nango eza na ndenge osala prime nango eza na ndenge tempo nango ekokende tout ça ça fait partie faut même appeler moi sauter lekelele pomboka nzenze faut même appeler batu pe ba penser faut a raisonner 20 ans passé na ozongisa en arrière passé na ye faut pousser pe batu na futur faut chaper batu na présent pour muta vivre à présent. Le présent c'est toi, le futur c'est pas toi parce qu'on ne sait jamais. Comprendre? Est-ce que faut ça la pe nzemba présent o batu ke muta soit bimi boye abandine ko bina. So vous avandi na liaka mbongo moko bona 2000 soki 17 ana sombela ngonda ko kota malueka côté maya ne kota kota ki poko tout ça. Mais bon on a liango na bar tu revenir on a liango te. Comprendre? On fait réfléchir, on fait danser, on apporte un peu de tout. Tout le monde fait rapporte la joie moi émotion wanini fali de même tout le monde. Donc Werason, JB Piana, moi-même, on essaie de faire ce qu'on a au musique et au senga. Vous comprenez? Donc muta kokisa ba poser ba public ni surtout la musique azalati. Voilà. Donc on se complète. Oyo fait la salité, ngana sali yango fali la salité, héritier sali yango ainsi de suite. Sinon te mbele ba public bazaka ya moto moko te. Ya botozo koma na biso lentement sûrement na suka émission na biso mais belé batali balobi si diso lobeli biso pe boité et conseil ya ebopa lobara bien raisonnera pe bien azabe pas varouti ya voyager na ba sphère na ye na côté na ye lelo komona frère na yo na grand frère na yo no bengaka faire rigola de guerre entre bango non héritier wa clair héritier Watanabe na faire rigola guerre wana ezoleka lelo conseil no mudase mundu gazade ba toloba ba échange wana ne bazo takana ne batako wana entre bango wana tinga na opesa conseil mais ceux qui font na loba na bobaka que en dehors de tout ça épargnez vos familles. Faites tout ce que vous voulez, mais épargnez juste vos familles.
Faites tout ce que vous voulez. Ça fait partie de la formation besoin qui na maison mais on dirait que la guerre va épargner ma famille. Ce n'est pas ma mère, mon père, à son âme, et mon frère, tous mes enfants, babetaka musique. Non. Je sois na biso ba musicien, na ki musicien, bo takani na banzembo, nzembo na ngai leki ayo, nzembo na kuto yembaki français mabe, nzembo na ngo yembaki anglais mabe, bo sala tout, nga na leki na public, nga na leki na ora, nga na leki, c'est naturel, c'est beau, c'est bien, ça donne de l'ambiance, ça donne de l'envie que l'autre suit boss. Mutuwa donc va concurrence wana. Mais il y a beau épargner mes chers frères. J'espère que ce n'est pas bon endroit pour le bango, mais c'est qui est vrai. Faites tout ce que vous voulez. À part Kosima Mundu Kinambeli, ne touchez pas à vos familles. Épargnez bango. Il y a vos clashs, vos problèmes. Mais que oui, vous semez les lots, vous l'ingate le bibo récoltant on a mabe. Le mal ne récolte que le mal. La douleur reste toujours douleur. Comprends? Donc, vous épargnez, vous tika, ma famille, vous soignez. Si vous avez ali boumie, vous l'ongole machette, vous l'ongole bambeli, vous ring, voilà. Mais, vous avez un respect mutuel. Ok. Vous faites la musique. Individualité, morphologie, pour le but, vous comprenez? Voilà. Voilà. Quand tu es sur ngambo poto kita pena bien. Toko voyager musika te sans. On a tous un côté à. Toko mana kota. Tu beta to. Côté. Na Vincennes. Hippodrome de Vincennes. Tu beti to koto kuna. Gampret. Gampret. Tu fan dia na momuke. Voilà borné. Date on est salué le 19. Non, c'est même que ça linga bien. Bana na ye na ba petit na ye ba tchétché ba date. Suivi ce quand même alimbarati. Robot. Il faut te gako. Il a beaucoup pour na bord. Na biso. Donc tara arataki déjà lui arena. Le fait déjà zaki déjà wa. Monter. Noyé soit bimisi mutu hippodrome. Donc comme on pas rien à dire quand même tu fais partie à l'histoire à chaque musicien. Au motivant musicien tout na ndenge na yo. Abenga déjà bo solo là bozala. Solo là trop na vie. Na zo chance na solo ba papa wemba vie le tumba. Ba musicien presque tout nyoso o mona ga menene. Ezana moko te na zanga ko solo na ye. Na solo na fali na zagane bien na solo na Hervé Gola très très bien donc Batutu. Mais il faut préciser très très bien. Voilà ce que pour me accent. C'est par la type absolue. Ah papa yo moni comme tout na ngosuna nini na nini ko na grammaire. Ah ma classe quotidienne. Ah totika. Et comme passé. En fait donc c'est ça na solora Batutu bien. Naza parfaité. Mais je vite quand même que naza pe acceptable pas Batutu te. Parce que dans na bato ba sekisanga na ndenge ya c'est le lemo. Ba bomba Gillette. Okay. Mais ce que nalingaka qui humanisme ils ont quand même na mamoto salaka. Voilà comprendre. Donc hippodrome vie uzana bana ebele o éviter bango pe tubaya o ya koboya seke yende mutu longo mwana. O balongo labe? Yende mutu longo na mutu akolo bakena na se désolidariser na famille. Comprendre? OK. Et voilà mais ba koki pe ko désavouer na famille toi ils rappellent non? Ototongo mo muke na kati na tumule mamba batu pardon. Mbadi. C'était. Désolé. Voilà, tokomi na suka émission na biso bandeko. Merci na bino ba bolandi biso ya boto komi na suka émission. Tokomi na suka. Na pesi bato balingaka nga mingi bambo tebele. Je sais que to ça émission na muta mayele. Parce que mayele na mayele obutaka mayele. Merci beaucoup. Et papi mbo malobaka. Merci beaucoup. Zoba pena bozoba to sala kaka zoba bato so za mayele be bambi comme ça bazoba. Lokola politique ya Congo. Oh. Ba tena politique ya Congo mona pena moto docteur nini mais makamazolo bazo comprendre te soki ekoki obima na mutu na ye to ebimi pe na monoko na ye. Alors sur ce, mon pays va mal. Na pesi. Mon pays va mal, très mal, pas mal. Comprends? On a Gassinet. On a quoi comme Kaza ivoirien comme on est. Tout est là biso ba songero.
Donc, là, biso pe bakoto kuna kelo dige bimakala te voyager koto kuna tout bon coup de tête te bimana kala te bimakala te toza prêt c'était combo déjà to ba te na bimsana kombo sikote ungwao basika na ungwao ka bongo bataka na ungwao na pesi animal kams animal masanga to sendombele parce ozali na pesi mbote belé puis na pesi Francis Yembe na pesi mbote belé gelo wajil merci on est au kati Atlantique au commis déjà awa félicitations na pesi mbote na Alune Gaël AGK Golf Kizola maître Garou tout puissant merci parce que j'ai trouvé Lisa grâce à toi et na pesi mbote belé na pesi Silver Wanani Caleb Mabiala Didi Dinzila pour l'emploi et puis Cristobal Bandangu Mimizo et puis na pesi Passi Chaliba depuis Birmingham na Bossanité Mimila est fait à mon papa Didier Douma Bogard de Côte d'Azur ya Yoli Mwanda depuis ya Yoli Mwanda donc ceux qui ont kende Lualaba Oyebisinga Yoli Mwanda c'est l'intendant ya maman Nabiso son excellence c'est maman Fifi Masuka ambote ngwana Bossanité na pesi na Joseph Berthier Al Pacino Mundele alobaka lingala abaka swahili alobaka anglais l'italien Joseph na pesi mbote bele père merci na auto sala ponanga na pesi mbote bele la maître Papi Shingo depuis Lubumbashi et même Akoy mon vieux na Bossani ote na pesi Patrick Baraka Baraka na pesi mbote bele na Lubumbashi masa nanga pardon masa nanga Temba Solo na Bossani ote et Dimanda ya Papi Mandiangu Didier Deschamps Papi Mandiangu toujours comme mamezala gérer Lubumbashi on a tout ndenge zalaka na pesi bambote na ngai susu epai ya Kulpadi Kunji depuis Angleterre il s'appelle l'autorité morale de Champagne Eric Mayele Alain Mayele depuis Goma ça c'est pour toi et puis je n'oublie jamais mon vieux tous pepele ya mbetolo ya maman Emilie Nzema la tontine aujourd'hui c'est pour moi venanga du Kowedo à Congo meilleur V et puis meilleur V na Masalanga Julie PPSM Adele Antoko et na pesi bambote nanga mususu pa ya nani boleki ay batongo pardon ça va en liste pena en tout cas esili nango en tout cas also na Bosani tamusona za niongo na Bosani te na pesi na yemoko oya to clôturer azo koma azo apazana kin azo koma siko je na makambo bien poto banda misala pe bien na pesi na yemoko président ya bana sombo kombo na ye Ladi Itipo Dieu de la Bible et puis Chico Bulls Chico Boss Chico Bulls Jires et puis Mike Kadima et Kiriwana Mobimba ngayeyo ngao yeyo Pavaroute Bolotine papa na Juliana Fortune Chloé Sozi LG Gracias Junior et puis Joyeux Gabriel mon fils cadet banana nyonso tout je vous aime mes amours soyez bénis meilleur vœux à tout à vous tous. Voici votre papa. Il s'appelle Pavaroute Bolotino, l'homme de Crescendo de Pianissimo. Je suis là, je travaille pour vous. Voilà. Bonheur Nabino, Sengai. Voilà. Sur cette note que nous mettons enfin terme dans cette émission. Merci à tous. Merci Nayobo. Merci Namuto Balobaka Moto Sokute no Zumbo Ngombala Moko Rebi Bola. Je te dis merci à toi. Donc déjà. Bye bye, merci.